sopela ngai molimo na yo. Molimo na yo akonza, molimo na yo atonda kati na ngai, molimo na yo azwa esika adirige makanisi na ngai. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Sans le Saint-Esprit. Natande yo mesa masanjoli mokonzi Yesu Masia. Nalambeli yo masanjoli po ete bilei na yo eza masanjoli. Alléluia. Mokonzi, tobike na sima kolia oza na posa mbuma eza lokola dessert. Kalenge ete mbuma molema na ngai yango ezala dessert oyo kolia sikawa. Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo Pwete na lumba solo ya bonsambe boyo Pene pene na bato Okelanga nelilingi pe na bokokani boyo Pwete na lumba solo ya bonsambe boyo Pene pene na bato Osaranga mwinda pwete nangengisa mitema mitungisami Lokola mungwa eko batelaka mosumi na kopola Ndeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote ya solo toza awa na morgue ya hôpital ya Kimbangiste oyo ya Kimaseke wapi sika toye pona lever ya corps ya mama na biso Marie-Claire Dianzenza. Mama Marie-Claire Dianzenza azaki nani mama utikotika biso ya solo toza na passe na motema pinzole na miso libota mobimba bana njili bana Kimbantseke bandeko na biso ya Kinshasa tozolela mama Marie-Claire. Mama Marie-Claire azali kosala na service ya pompe funèbre bokomona bandeko ya pompe funèbre ebele ndenge nini balelaka ya bango muninga bokomona libota ndenge tozolela mama Marie-Claire. Toza awa na morgue ya hôpital oyo ya Kimbangiste na Kimbantseke tosala lever du corps kolongwa awa tokokende esika musala esika mama Marie-Claire azali kosala na pompe funèbre bongo kolongwa wana tokokenda na salle oyo bisika corps ezala exposé pe bongo veille mortuaire ekosala mawana bongo lobi tokosala lever ya corps tokenda na inhumation ya mama Marie-Claire oyo atiki biso ya solo eza pasi mingi na motema. Mama Marie-Claire azalaki nani azali kosala nini tokoyeba bango au cours ya reportage oyo toza bongo elongo na Koko Dema tolanda reportage ya Bobsek ya mama Marie-Claire Dianzenza. Salanga mungwa pwete bai bazoni pene na ngai bapola te Esue oleki malamu mingi esue masanjoli ebongi na yo Masanjoli ebongi na yo Esue masanjoli. Ben voilà ndene sebino toza kaka awa na morgue ya hôpital ya Kimbangiste oyo ya Kimaseke tozolela mama Marie-Claire Dianzenza atiki biso tomekolo biso bandeko baza awa toyeba azalaki nani azali lolenge nini na bato pe mingi bazwaki sangwa liwana ndenge nini kozala malamu mingi Koko Dema toko ba reportage na biso ba papa na biso na sima Marie-Claire azali leki na biso. Ok. Sangwa liwana ezwaki onde. Ah mais j'étais bouleversé, c'est normal. Quand on perd un être cher, on ne peut pas rester calme. Hein? Un témoignage, comment était Marie-Claire, comment vous vivez avec elle? Non, Marie-Claire était une fille très aimable, très sympathique, douce, calme, une fille qui n'avait de problème avec personne. Ça c'est Marie-Claire. Et puis très serviable, parce que il a eu assisté pas mal de gens dans le quartier, même au niveau de l'église.
Donc les pauvres qui passaient, des gens qu'ils croyaient être plus pauvres qu'elle, quand elle passait de la voir à la maison, Marie-Claire, elle était toujours en train de les servir. C'est comme ça que vous voyez que sa mort a drainé un nombre fou de gens ici. Donc vraiment, nous sommes abattus par cette disparition parce que c'était un être cher pour la famille. Nos condoléances. Merci bien. Voilà, on a notre papa à côté. Bonjour papa, mes condoléances. Merci beaucoup. Vous êtes aussi le frère de Marie-Claire. Ouais. Un témoignage par rapport à Marie-Claire. Comment d'abord vous avez eu cette nouvelle, la nouvelle de sa disparition? Bon, je vais être un peu bref parce que je suis très ému. Moi, j'habite en Europe, je suis en France. Je suis arrivé dimanche pour assister aux funérailles de Marie-Claire. Marie-Claire, c'est d'abord ma sœur. Elle a une double casquette pour moi. C'est ma sœur et en même temps, elle travaille dans mon entreprise comme gérant adjoint chargé des finances. C'est comment le nom de l'entreprise? Fondation OSN, œuvre sociale d'ingénieur. Okay. Voilà. J'ai plein de témoignages. Si je commence à les déballer ici, ça sera plus long que la Bible, les pages de la Bible. Voilà. C'est une femme de haute qualité, de haute facture, une employée exemplaire, très professionnelle, rigoureuse, très aimante, généreuse. Elle n'a pas eu d'enfants biologiquement, mais elle a laissé beaucoup d'enfants. Beaucoup, beaucoup. Quand vous voyez le monde qu'il y a ici, ça traduit ce qu'elle était dans sa vie. Voilà, nous avons perdu un être très, très cher. Elle restera irremplaçable. Personne ne pourra la remplacer. Personne. Voilà pour ce que je peux vous dire pour l'instant. J'en profite pour présenter mon réconfort à toute la famille en France. Tonton Jacques, tonton Olivier, tonton Guillaume, tonton Jean-Claude, tonton Benoît. Aux États-Unis, ma grande sœur Jeannette, son mari, papa Guillaume. Tous les enfants qui sont aux États-Unis, qui sont mes neveux, qui nous ont beaucoup soutenus tout au long de sa maladie et pour l'organisation de ses obsèques aussi. Fioti, Astrid, Marie-Claire, Mathilde, Eddy, je ne sais pas si j'en ai oublié, tout le monde. Heureusement qu'on est une grande famille, donc on a pu faire face aux dépenses qu'on vient d'engager. Et Marie-Claire le mérite. Elle mérite plus que ça. Je ne sais pas, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Voilà, je ne verrai plus jamais quelqu'un comme elle. C'est fini. Voilà, je vais compléter quand je vais essayer de me détendre un peu. Là, je suis un peu dans l'émotion. Merci. C'est un condoléance et beaucoup de courage. Merci. Merci. Eh bien, comme je vous avais dit, ça fait très mal. On a perdu un être cher et Marie-Claire Diandinda est partie. Nous avons tous des larmes aux yeux. Et nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille, partout où vous êtes. Soyez forts et c'est Dieu qui a donné, Dieu a repris. On est donc là à la morgue, on poursuit ces reportages. D'ici là, il y aura la levée du corps et puis après ici on va aller où elle travaillait à la fondation pour quelques minutes et puis nous allons nous rendre là où sera exposé le corps et se tiendra la veille mortuaire. On poursuit ces reportages avec Coco Dema. Osalanga mwinda pwete na ngengisa mitema milisami lokola mungu eko batelaka mosumi na pepola osalanga mungu pwete bayebasoni pene na ngai bapola te Yesue Oleki malamu mingi esile masanjoli ebongi na yo masanjoli ebongi na yo esile masanjoli ebongi na yo masanjoli
ebongi na yo okelanga nelilingi mpe na bokokani boyo pete nalumba solo ya bosambe boyo masa joli ebongi na yo esive masa joli ebongi na yo esive masa joli ebongi na yo njokozolanda na ye nabi kozala baproblème nabi kozala mituna ebeye na motema na yo ndengeni bisa osanzola yesu pe toza badeception mwa mingi ozolela ongisiaanga babiso oke esili mpo na yo parce mayela mingi banga esomalaaina yo yesuoyebai na ngai bino biso bekoza na mikumba mpe na kopesa bino na ye osanzola ye nabike makambo ezotambola malamu te na bomoi na yo osala te nanga momasimu bana tiko atikela bana osanzola yesu Vamos!
Il y a œuvre sociale à koleka po ya kopesa o ya yembe po ya ko œuvre sociale nde baleki sima ya famille kasi moto asimba cercueil te tokanga balarme na biso no tozana pas na mason oyo to moni awa to kolika te mokamawa na baninga babiso awa na œuvre sociale et tout le ya bato to moni awa tokolika te bato banso euti na morgue eyeti esika bakoexpose yango ne etuluko ya bato ezalaka na ndenge tomoni lelo plutôt ezalaka ke mokolo ya kokunda kasi soki lelo yo bato baye na moment oyo to mpe na ndenge bato bamonani boye lelo je crois que il faut comprendre faut elakisa biso eloko moko ya motuya oyo mama oyo ya nzenza Marie Claire azalaki na kati ya se ya ntango oyo na mokili to prendre conscience biso moko azalaki lolenge nini lelo yo baboni baleli bakitisi pizoli mpona kolela mowei tina ezali na kolika te mama oyo azalaki vraiment très cher mpona biso banso oyo tozali awa c'est pourquoi tozokita pinsoli to mpe mai na miso mpona kolela mama oyo kasi alandi ya likambo oyo ezwi ye kasi atali te na kofuta transport ali vraiment elikambo moko ya talo likambo ya motuya kasi na koloba boye yango te tobanda ya na ye bongo tokobenga ya biso monsieur Nkala Etienne mpona kofongola Merci mokonzi nzambe totondi yo po ya journée ya lelo ya solo mokonzi toyebi te Marie Claire azalaki yo kati ya biso kasi oloboli ese ya solo asalaki misala manso oyo esengelaki asala awa na se
asalaki yango se na bosembo sikawa na baobsèque nyonso tu tokosala mokonzi kobanda sikawa kino lobi esika tokokende kotika ye na demere ya ye ya suka esika ete akopema na nkembo mokonzi yo mei ozala na ye ozala mpe na biso manso eleka malamu ya mabe bwaka yango mosika ezala kati na biso te kasi ye azalaki moto ya kimia tolela ye mpe na kimia tosala yango se manso na kimia kino na suka mokonzi tobondeli bongo mpo ya bino basantu tata mwana mpe eli mosantu amen mpe eli mosantu amen. sepela ngai molimo na yo molimo na yo akonza molimo na yo atonda kati na ngai molimo na yo azwa esika adirige makanisi na ngai. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons rien. Cher le Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Prends la place du roi, ô Jésus. Sangay morimo, donde sangay morimo, guyanayo nazar.
Bwana, ninakuhitaji katika maisha yangu. Bwana, shusha roho yako sasa, shusha neema yako. Hakuna Mungu mwengine kama wewe Bwana. Tukienda kwenye maji, unaitwa maji ya uzima. Tukienda kwenye milima, unaitwa Mungu wa kumulima. Shusha neema yako, roho wako utupake, unijaze roho, unijaze roho. Nahitaji uwezo wako, unijaze roho, nijaze roho, unijaze na roho wako Bwana, nahitaji uwezo wako, MSECO, oye! Embrayage accélérateur frein. Merci. Bovan. Mot de circonstance aux obsèques de maman Claire Dianzenza. Avant tout, nous rendons grâce au Seigneur le Tout-Puissant, qui est le maître de notre souffle. Que c'est dur, j'allais dire, dur pour que nous prenions la parole en ce moment pour rendre hommage à notre très chère maman Marie-Claire Dianzenza. La mutualité MSECO, sous le haut patronage de M. Matumona Kinzenze Basile et de son vice-président M. Mbala Nganga Tadi Toukadi Jean-Pierre, associe, je disais, associe tous les personnels des services funéraires funèbres en cette cérémonie de funérailles de notre maman Marie-Claire Dianzenza. Vous pouvez imaginer notre émotion et notre douleur en ces instants, car nous venons de perdre trop tôt un être cher. Une femme vertueuse, classée parmi les sages-femmes de notre pays, la République démocratique du Congo. Certes, la mort est une réalité à laquelle personne ne peut échapper. Mais nous aurons souhaité que notre maman quitte un jour ce monde rassasié des jours. Hélas, Dieu qui demeure l'arbitre suprême de la vie et de la mort en a décidé autrement. Depuis le jour où nous avons appris la triste nouvelle de la disparition de maman, nous étions bouleversés. Et aussi à l'espérance chrétienne pour supporter ces chocs. Cependant, votre sympathie, votre compassion. Quant à vous, les autorités de l'œuvre sociale d'Engie, en sigle OCR, une seule exhortation à vous. Une seule exhortation s'adresse à vous, celle de l'unité. Nous savons que le Seigneur continuera à vous assister pour que vous puissiez continuer à assumer ardemment votre lourde tâche au service de la population d'Engie et quinoise en général.
Ainsi, nous rappelons aux responsables des pompes funèbres d'impliquer valablement ou de soutenir MCCO pour l'épanouissement de cet outil important. Chers frères, une fois de plus, nous vous souhaitons, nous vous disons merci de tout cœur votre assistance. Il ne nous reste plus à dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Que l'Éternel soit glorifié. Que l'âme de notre maman Marie-Claire repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Je vous remercie. Merci, merci, merci. Kamanda wa vita, wewe ndiye Mungu ambaye haubadiliki. Bwana, kuja ujaze maisha yangu. Roho wako utawale maisha yangu. Roho wako utawale ujana wangu Yesu. Kuja leo, shuka sasa ndani yangu. Shuka sasa ndani ya ujana wangu Yesu. Tawala kamanda wa vita. Hallelujah. Hallelujah. Merci na bino sengeli na moko abiso mama Dianzenza Marie-Claire. Totondi bino botondi pesika na kombo ya bino banso toko sengete atombola nzoto
mpe bakotisa na corbillard mpo tokende na salle. Corps ekokota na corbillard. Malembe tobengandami tina salle. Mpo na bayebanso bazali na biso elongo, tokokoba matanga na salle La Fontaine. Merci mingi. Abendama, aligama, abendama, uluketu de mwini kwa munu sema so. Anu bakati keke na dagu limos, anu bakati keke na dagu limos, anu bakati keke na dagu limos, umbila yangu munu seka luketu de mwini kwa munu sanga, uluketu de mwini kwa munu nema so. Kiyobo me mangama, kiyobo me mangama. bien wana sika bomoni touti wapi esika mama na biso Marie Claire Dianzenza azali kosala ya azalaki bongo kosala na fondation awa ezali bongo na mosala oyo etali pomme funèbre bakozwaka koluese bacorbillard bakosalaka service pomme funèbre bongo bomoni baningane ya mosala bana ne ya mosala alakisaka ndenge nini bazali kolela ye kolongwa awa tozali kokende na esika ko ezali exposé na salle toko ba reportage na biso. C'est l'arrivée de la dépouille mortelle. Et vous voyez, les amis, ils sont très nombreux là. Bazo Memanzoto, ya maman, maman Nazo Dianzenza, Marie Claire, oya tiki biso pamba te azali kosala na bango elongo, azalaki bongo kamba bango, oyo bomoni lisanga ya ba chauffeur to pe bandeko ba travaillaka na ba pompe funèbre ya njili bazolela mama Marie Claire elongo bomoni lolengeni bazali kopusana malembe na makolo na rythme ya loembo ya mama Marie ya pamba te mama Marie Claire azalaki bongo mosantu to pe fidèle ya lingomba catholique kuna azali na Saint Martin soki na bosani te azali kobondela na église catholique bomona bandeko to pe bandeko ya lingomba bamama catholique bakozala nde bomoni bazali kokumba nzoto mowoi bazali kopusana na loembo ya mama Maria ye azalaki bongo mwana mama baye ebele bozomona eza bandeko nyonso ya bapompe funèbre basangani batindi bongo ndeko moko balela ya bango ndeko baza na lolenge oyo balelaka ya bango ndeko pasi mingi na motema Marie Claire Dianzenza atiki biso mama ya bana ebele mama oyo alingaki komona te moto alela alingaki komona te moto na pasi bongo azalaki kotendre loboko na ye epai ya moto nyonso oyo aza na besoin ya lisungi mama oyo bandeko bayebaki ata mpo ya kokakola prix
mpona baservice funèbre na bango soki okutani na mama Marie Claire motema ya bomama akokakola mpe basali mosala malamu bongo mpasi mingi na motema tozali bongo esika wapi bakolela tokolela nzoto ya mowei mpe veye mortuaire ekoleka awa na salle polyvalente oyo awa na njili esika wapi tokokabola mawa elongo na libota ya mama Marie Claire ya nzenza oyo atiki biso ya solo kokodema kuna ya bilili azali kofilme mpe kolela mama Marie Claire liwa na ye pesi pasi na motema mama Marie Claire alelisi bato nyonso bakolo batata bampaka mpe bana mike bango nyonso bazali kolela mama Marie Claire. Mama Marie Claire na njini soki bato baprendre moto ya libota bakoliwa kaka Marie Claire bakakola ye po bazwa service funèbre bongo sika awa Marie Claire akei nani akokakolela biso lisusu nani tokolela na nani elongo pasi mingi na motema ya solo lokola bango nde bazali bongo bakumbi na kozwa ndeko moko kokodemezaka boye tata bonjour bonjour condoléance Merci. mama Marie Claire bozalaki na ye ndenge nini azalaki mama financier na biso en tout cas mama moko malamu biso toza mpe bagera meme mpona bango na Rosen aza comme représentant chef numéro 1 na kati ya membre ya sécurité ya Rosen mama ye biso malamu okendeke mama malamu vraiment jesipela mama elongo otokeye biso na pasi me tokuni mama na honneur mo boye omoniki toyema mama okende malamu na biso yango tokundee na malamu nyonso. C'est bon, voilà bandeko oyo bazali kosala na elongo bango wana baza na lolenge ya kolela mama Marie Claire bozomona pas de danse bazokende toza bongo awa na sali oyo esika tokolela mama Marie Claire bongo lobi tokokenda nde na nécropole na ekuke na ye ya suka toza wana tokodema tokoba reportage na biso.
asepela ngai molimo na yo. Molimo na yo akonza, molimo na yo atonda kati na ngai, molimo na yo azwa esika, adirige makanisi na ngai. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Sans le Saint